na ye lisusu epai na bino pona kosola na bandeko oyo bazali victime ya DV Loterie 2019-2020. Nazali kosenga na bino boya ebele bino nyonso boya na ba document na bino ba mikanda na bino à partir ya lobby lundi na cybercafé Ben Lobby ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché ba koyamba bino bokosolola na équipe na biso ezali wana boyebi ete procès moko ezalaki pona bino na kati ya procès wana bapesaki 9095 visa. We are currently fighting for issuance of more than the 9,000 visas. Biso cybercafé Ben Lobby tokendaki ko futa mbongo na cabinet ya avocat wana parce que c'est lui qui est parmi le grand leader ya procès wana. To futaki mbongo to komi ba client na kati ya cabinet na ye pe to memaki ndambo ya ba dossier o biso to zalaki na yango ezaki en souffrance. Mais avocat ebisi biso boye. Ba pesaki 9095 mais Sénat zali ko bomba 35000 mais ba sénateur to solo na sénateur à partir ya avocat to solo na sénateur moko ya démocrate alobi na avocat que to kopesa bino 35000 ndenge nini parce que to moni na biso bato angote to moni pe muto a réclamer ba visa te yango wana avocat senga kingai na iya na solo na bino bandeko nanga boya na ba dossier na bino to ko bongisa yango ndenge apesi ba directive tokotinda yango nyonso epai na ye pour présenter na Sénat de manière à ce que Sénat azwa mokano moko oyo ekoki kozala favorable pour na biso na sengi bino boya ebele na cybercafé Ben Lobby en face ya Hôtel Phoenix pe bolanda biso na chaîne na biso ya YouTube Cyber Ben TV pour na kozwa ba information ebele. Merci beaucoup.